Breaking news en direct à Manchester. Proverbe 30-30, Azope Sabino, Basango, Yamboka. Breaking news, Basango, Congo, ya mercredi à Lelo, Eza Koyinda. Soki bakor oyo Kodjo asalaki na ba Rwandais ezaki makasi. Pourquoi bakomi bloqué? Bandeko na nga nazoki soki na Angola, makambo eza koyinda. Baza bloqué na niveau moko moyo comprendre bango ezate epesi pitopale epesi bilobaloba. Yango bomoni Eduardo Oto bokola na mapa na njili awa. Abimi akebisa ba Congolais, azupo audace akebisa ba Congolais. Bomoni Kabila a prouvé que amelaka bangi na bambuma azopesa rassemblement ultimatum ba signé bakor oyo toza no partant. Bana mboka na bisabino ke kleboa Kabila mato kangie kleboa awa na sealo na gikongo bena olumpanga awa na sealo kangie na seali peka eza kleboa donc Kabila zui kleboa eza mawatro donc na ngonga oyo ba nakati Angola kuna ba yebisi Kabila ke ana likambo kosala te pour le 19 décembre azali fin mandat ce rassemblement a signé te aza fin mandat. Entre-temps, bazo sa ba déclaration ya robangisa bato eza nonga lokola mbwa oyo agangaka trop mais aswaka te mbwa kopal ndeka honoré ngwanda koma olia sala attaquant de pointe à libérer Congo akoma ne journaliste akoma ne kobeta masolo akoma na ye mutu moko akoma owelela ba view na bato mususu donc nazo sabino ke za koyinda Kabila yeli mabe Dos Santos a kebisi rassemblement et la kisi ke baza bloqué clé bowe kangi bango bakomi na suka doto kangi bango clé bowa yango etindi bango balela baloba bapesa ba ultimatum biso toza ni partant makamwana etali bango te biso toza kaka na journée le 5 novembre oyo mwana mboka Tshisekedi azokende ko expliquer na ba Congolais na libanda ya masano ya stade Kamanyola to na boulevard Triomphal ko expliquer bango ke mutu tout fois bima po eza mokolo toujours benga na ba Rwandais o bakota na mboka na biso ça fait 20 ans ba bomaka ba piaka bazo kata bandeko na biso ndamu ba criminel futo benga na bango parce que article na biso 64 ya constitution ezo senga biso to bengana citoyen moko bi groupe d'individus au bazo zo pouvoir na makasi ya wana moni ba déclaration de le banque sabinote Dos Santos un azamona ba américain bato ba pesa bo konziwana ba buma savimbi alors asali bongo na politique il faut asala ko zo côté Kabila mais na langage politique ambassade ya Congo na ambassade ya Angola na Kinshasa ba personnel nyos bakoma va na Brazzaville. Pourquoi Dos Santos a bengani a kimisi ba personnel na Brazzaville? Parce qu'azo kwa na Kabila te. Alobo bange logo mogote Kabila biliaki bikoki to kangi kleboa akomi na suka. Donc ayebi ke biliaki bikoki. Yaki breaking news on dirait qu'à l'université de Manchester. Baba Fona, breaking news.